yaka nde tokeno mpe omona mpe su makambo mais yo moko atoblia yango tomeli yango okokufa yo nazoba mikolo to idéologie ya motema pembe Fally Ipupa aza bien te aza bien te Fally Ipupa aza bien te bien te susu onelo marano tia kito biso awa nde miziki ya kitoko ya bango kuna kutu ze 0 asoki tembe bwaka gason beta gason 1 2 3 mwana memedi ake nanga dia biloko monoko melele memedi ake nanga dia manzangu monoko milweya diako monge baka nguba na bilanga ya Fally Ipupa nge baka singa na monoko ya kobo menkobole prunzanze kadi muinda kana Babylone sela tese ngora. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Merci fidèles internautes et vous nous suivez partout dans le monde entier à travers votre chaîne Trace RDC News. Babi, abonnez-vous vraiment massivement. Pour ne rien rater au micro, c'est toujours votre humble serviteur Alex Ngandou, Mwana Moulouba, le Benjamin de la presse. Un grand merci Nabino tout abonné à Trace, merci na confiance et fidélité Nabino. Merci à toi maître Tozola, je vois aussi le Kiri, les Arabes, Nakatsa Gombe. Merci à toi les jeunes boss. Apache Amoupé, le fils du pays, moi, maman Linda, l'ambassadeur Ange Mwamba, tour du monde, docteur de Piner, Nzazimote, maman Christelle, depuis quelque part, na Pesombote, Costa Beto, le patron de Plis 33. Donc, je pense que Nabatak pour comprendre, invité au Apinazan, on sait vraiment la réalisateur, n'a le loi Fongolanga, Babi Makila, le saint de Jésus qui tient en Akata est victime. Bonjour, Babi Bagé, Matango fort. Bonjour, Sodamboka, bonjour. Bonne santé. Kitoko ndeti na film. Les gars, moi gentil na batu bolanda. Na pesi batu tout monde dans tembo ta trop donc batu tout balinga tango fort batu tout balinga Fally Ipupa donc ngape na lela bango fort. Voilà pour les labons fort, tango fort parcours récemment moulay mais on sait attendre à moi quelques minutes car le Rosambala liboso to zone plateau na biso éclaircir car batomboka parcours à tango fort les kinenge nini puis le est victime. Bah ouais parcours à tango fort donc tobanda non na ba star élégance na ba kitambo bani na pesi aider au momo ta trop donc voilà après wana grand pote Dakumuda papa Christian na pesi mbota to pasteur Christian après na ndenge lelo na ba Fally Ipupa el Marano roi de la musique africaine. Roi de la musique africaine, combien d'années déjà depuis Fana est victime? Depuis 2011 donc bah 10 ans déjà. 10 ans. Évolution na boulot bilan na yo positif ou négatif? Mais au monde voilà. Saint de Jésus. Pas Vincent. Des fois même pas que tu m'as ya ba oyo mais bazo comprendre que tozali na ba prinsensen kadi muinda kana segele ya Fally bulo Fally dikape ba bengwe yeso nozobo ya kuyamba mon téléphone sonne tulongwe tuena mame ale dikapria weli sakate nzambe andi Gabriel weli sakate nzambo chancele mema papisha godi kapa weli sakate me andi Gabriel weli sakate nzambe elelele simba koto yo yende moto akanga mondo yo ozo bantu ena ba lokwa di Gabriel mwana nzambie afula tukidi peni kumisa batu ale mama wizi selema ukumisa manuma tondwe maître kazi sonne minonce Gay Mamadou à bière de luxe. Après tu y na fête ya mboma. Ya on te simi makambo parce que ya ngoza lo ba Saint-Valentin. Les gars. Surtout comme Saint-Valentin c'est qu'on a seko donc blague zo les gâtés na fête ya mboma. Voilà. To fana na muke wana va to beta fête ya mboma. Ezalaka na mnenge nini pono kota na victime lo nyango konfeka Fally Ipupa. Pe na moment na ba orchestre za DG belé wenge ba tout ba bando envier wenge. Bah jet set ça fait rigoler les ala qui va fabriquer ce déjà bazala qui mais yo envié au boulet car est victime. C'est destin. C'est kanama qui bon nzambe socia comment nzambe socia comment de ça comment. Faina za rap mais na Fally Ipupa. Malgré ça il facilité ko ya nanga na yaki na sali ba test na ngai Fally Ipupa sepeli abi kendo vanda na vandi pe. Ozomona après makambango ero koma mupepe ende za ka boss na kala ina besoin na anaza nanga nan pa ba ipe force quoi. Voilà. On est allé na crinino kota longo sepeli sa Fally penda di cap aigle talabi ah tetango fort. Di Caprio kitoko.
marano tia kito biso awa nde musique ya kitoko ya bango kuna kutu ze 0 asoki tembe bwaka gazon beta gazon 1 2 3 mwana memedi kenanga dia biloko monoko melele memedi kenanga dia manzangu monoko milweya dia komonge baka nguba na bilanga ya falidika pe nge baka singa na monoko ya kobo menkobo le brunzanze kadi muinda kana bablo na sela tese ngwana babilo on beta te na disque ezala po ani bona ba sepela na répétition ou quoi to kan nzenze ndeke obima nzenze bima parce que bon c'est tiré na matoi na etanga bi boto selo mo babi fo bete lo wana betaka wana to zo place wana téléphone sonne to zongo voilà monsieur wana pesa bien mais bomba yango na tiroir na yo parce que tiroir eza mabeza parce que film bozo continuer au betama film bozo continuer bon relation na ba collègue no animateur ba o bazalaka na kati na ba o bakenda na ba o kuta bofandi na bango relation no eza ndenge na ba collègue ya poto zana ba na mouvement bah ouais bango tout baza très bien kobanda na boloke loketo identité papa Jeep na pesi mota trop boloke loketo identité kokita tina dendo ouais parce que ah toza 11 atalako 11 ko ba dendo ba mwana uta ba bébé donc voilà toze belé ba grand pote Dubaï Bel Air aya fali yo aya dikap donc toze belé relation qui to net na film et bongo na ba o ba kenda parce que taliga relation ba o bozana bango te biso awa pembe mdelega pembe nzamba lo bifo toza motema pembe so za pembe mama malamu oya ozomona teke lokola pembe za mama malamu ezoya parce que ngala bomba na ngati na landaki ndeko no moko je pense que bozalaka ne pe coaliser bon ba propos tenga ki albio za écoute animateur mo ya ki ba tiako ka pobo ki la ba danseuse na ba répétition parce que zaki na ba crité et senga ki bon ba kende na no po yo zo place au bois tata nzambe talaka lelo yo eya nenga yo komisa fali na monde atombola loku mu Afrika atombola loku mu Europe ale feti yambo me ale feti togolia togomela feti yambo ma ale feti ale feti yambo me ozomona masolo tozo beta siko eza masolo oyo ya kosala cri le rôle ba Saint Valentin boye mutu soka vandi ba feti nyoso ekomi feti yambo ma donc ata yo va na palais o cheka biloko olia na mesa na badama feti maman feti yambo ma to sola suba ba masolo ba lipa na banguba te voilà osomona oza makamba pamba wana tant ezate et puis tant on peut ça ba tout succès siko ezate osomona donc ngonga na ute zate donc mamozo betela ngana biso nzele zo kende tozo kende les autres qui ne mènent à un moment où pe ba tu pe ba zo fanda so la befo ba ke ngana uto beta Bercy nga na to beta salle roi Bercy etikali libela Romban, na to beta salle roi Bercy. Ato beta Zénith, ato beta na Olympia, mais au bref bato ya ina beta Bercy. Na beta Bercy déjà. On se comprend et puis na tambola on a fallu pour presque Afrique mon bimba msusu. Donc blague était et puis na zarana fallu pour pe na petit na minute so ba bi ke tozo kende mboka boye to ke bunda bitumba fa tali bo tali tango fa tali ko to tali identité. J'ai confiance. Si on tourne la question, il faut tout bloquer parce qu'il faut tout bloquer pour y être responsable à m'embêter ba tala ou nyo surtout ba boire ba voir oh ouais ba voir oh miki. Ozo comprendre. Il y a un patron na bango siko. Voilà. Il y a comme patron na bango tozo ngamuke na Bercy bino na kati ya salle ya Bercy bozo préparer déjà pour bubanda. Bubanda déjà spectacle mais libanda ba des ordres zalaki. Ton yo moko fande ki peto kala libanda ki bazo menacer concert beta maraté. Et ça là on a masolo wana te yebsa nzambe merci parce que nzambe sa komagi non to yebsa une année déjà na moni déjà ba une année ouais une année ba image zongi bah ouais toi on a match moto beta une année ya Bercy les 14 parce que Bercy etikali libela etikali histoire libela parce que les artistes moroté a beti sal le rôle à Bercy batu na niveau bazaki plein bongo mais libanda bazo tumba bakar bazo zigisa bazo kata bat basuki bazo sa mais batu ba tondi bongo eza na star mota sala makambo wana na Congo ya biso on va batu ba beta ba sala wana esengo ezaki poto batu ba osepela musique mais mutu asala makambo wana eza fali pour etikali histoire
osomona esali histoire donc na oyebisa félicitation na boss nanga Fally Ipupa Maranonte nzamba ko misokoko donc ba Marco 6 ba bota ba petit donc omona bango donc nzamba batela toujours ngenge zala toujours ngenge ngenge zala toujours bagema bouti Côte d'Ivoire, Benin, Cameroun. Ba concert les kinonne parce que ça pe na ba marambo etikali pe bimina sima. Kitoko concert ba concert to les kitoko et puis prévané bo moniga album Tokos D biso moko kutunan. De toute façon on a combien de chansons na kati wana mais so ipo za yembi a chebo donc azo yemba soute akomo yemba na batu. So mutonga zo yemba na ayo yemba na batu na ba bina ba olingala te. Bazoyeka musique à kitoko bazoyemba donc voilà blague écoute zate blague zate donc faut ça Fally Ipupa félicitations et puis tant aux congolais faut en sengo biso to na bamboka mso yana batu musu vira vinanga Roger Ndonga le colonisateur le tout puissant le patron des patrons Roger Ndonga le colonisateur vous comprenez ba vinanga ba China mbenza papa mapango vous comprenez donc ça dit ba patron le ba tête ndai maboro banque ya ma rachète tendai les patrons des patrons mais azan sengo ya okene mboka moboye azoka bazo ba non outi na pays ya Fally Ipupa ozomona donc mutabongo photo lukato to batela ye to zane bien. Mais qu'est-ce qui s'est fait que concert ya Benin parce que Benin va bokende Yaoundé bozaki sous na concert mo Fally Bobeta annulation nango ezalaki par rapport à quoi? Ba concert tout René Robeta ba ouais to beta ba concert na Benin to beti concert mo fa to beta deux concerts mais to beta concert moko wana makambo wana fo kotuna pape di badiata parce que bango baza na presse ba oyeba pourquoi ba nila ki mais po biso to yoka yo ndie pona makambo ya malade to za nango to souffrir nango voilà parce que le bami pe ba malade on malgré ba malade ezali bino bo beti de ba concert monze bo teka kinde billet te yango bo kima kimpia kana concert ah mara moné les gâtés frère ah mara moné les gâtés mara moné les gâtés frère to on a Fally Ipupa bato bazo luka ye biso lelo mamba couronné zaite mais msusu aéro to robet la bino stade de France to tondi sango voilà so couronné zaite mais aéro to na stade de Martyrs to tondi sango pe so couronné zaite aéro marama minene yo salama so mama ba couronné ya giti mais aéro marama Fally Ipupa sala na si ego bato banga tika musique bato banga batika musique tango fort OK vraiment na suka na tiko zo temps parce que tu déjà peut travailler. Qu'est-ce qui fait tant de fans de rap au Talaboui? Bah page belé, bah polémique, bah musicien, bah orchestre, moussoussou, bah critique et belé envers leader Nabino Fally Ipupa. Tant que Bino pe bah Soudan et tant de fans bah critique on est ça la Bino. Bon critique à ma bête, critique à ma bête. Somme t'as critiqué ma maman malam, na moté ma mobimba. Et à ma bête critique photo lingango. Parce que bah critique à ma bête photo lingango. Photo lingango. Ta musique bah DJ au Kokarumba pendateur que tout le monde a déjà contrôlé bima qui peut ça m'a bien. Rien à tokos de bah bengue sous DJ. Bon on a évité à bino mbozo ata on tava makamba bongo voilà bilo mo bongo mais to ebi que lelo mto ça le comme Afrique Congo raté da Fally Ipupa. Ozomona. Donc voilà c'est ça. Ba grand pote ko fait le midi à Nesengo ya mona makam Fally Ipupa sala ba grand pote we ranson ba Nesengo ozo comprendre Robino mundi buto ke net yemo tali abino oh grand pion voilà donc à comprendre ma toto expliquer ba tumusu ba comprendre te ya kande to ke no pe mona pe suma kambo mais yo mo to bliango to meliango o kufa yo nazo ba micro to idéologie motema pembe Fally Ipupa za bien te aza bien te Fally Ipupa bien te ah bien te sousone lo aza bien te ah bien te to ba bi musique beta suna poto te ba Fally Ipupa ye public elinga ya beta parce que tu to beta pour public elinga ya beta a beta malgré ba moto pe là ba tumba ba garde lion mais to beta vous comprenez Fally Ipupa aza bien te histoire ya blague te aza bien te na kosote Fally Ipupa bien te ba mère bazolela ba kisenso wana ba nini donc o ma yezate bani ba pompe kota kuna oyebit ouais akacha forage ata salama ma minene forage kate ba goma kuna bazo violer ba maman ba nini bazo bango kende kuna akende na biso ba maman na ba na passion na bazu ba ambulance to tika ba ambulance kuna ba nini puis to beti concert parce que mutabonga za bien
aza bien oh baby ça va la terme na kriwana aza bien te ba warrior balinga bongo ba warrior tout na pesi ba mbota to ko banana Kelly Charleston na pesi Maoyo Gombota trop na pesi susu mbota trop na Cyprien Nzolo Mobali mbota trop na maman présidente Mimi Chikeva compresseur Lorette compresseur na pesi mbota trop ser nanga bougie teka ya ana luboloko mbota trop et puis na po sanité les Techa Magema la patronne Karine Mafiela la patronne Karine Pombo la pétrolière na pesi sou mbota to na bijoux bonheur Deneoade son abi la patronne kote za mukie donc merci pour tout. Ali Kolo, il pas bien te. Aza bien te la pardon. Est-ce que pas na moko côté la raté. Toi qui na suka émission na suka ki matango fa na kota la ba animateur ya génération na. Milongo la na kata est victime otala ba collègue nous tous ne ba travailleur. Yo moko consciemment na ngo penda konfika ko na msala sala. Kelpe collègue wana na ba animateur ya Congo. Ya Congo. Ya ba animateur nyo surtout ba sala boulot bien. Na lela bango fonga nga fanatique ba animateur net ta moi 3 personnes nga bonne na abona caro na abona caro oyo na caro oyo le sang de Jésus le sang de Jésus oyo so na otambola nde yebo na otambola nango na kati ya tuna boisa websa yo ibora ibora wetu na yoka ba shomi net biko na répétition moi Fabregas na kata na pese mbota to maestro papa mompe na pese mbota to ya za na giewa donc na pese mbota trop na yoka kimemye ala yigili Maradona kimemye lokolo na zoka shomi na yoka répétition na bango boisa solenga na internet to zoka ngo voilà ma bête na yoka batutu ko bana Bill Clinton Spawn Macintosh, Diable, Kokweti, na Bob Jamusket, ya papa Wemba Panza, Selekele, Bazonkion, alors bango ba des écoliers, biscuits des écoliers, nani sous, ba 3 jours. 3 jours pena lingale trop, ba 3 jours. Animation de bazawana. Bango tout, ba capitaine, ba général, ba nyos, oka sala boulot bien. Nga linga bango ba fusée. Papa chéri, fusée de guerre. Nalinga bango vient na tatintiala. Vient na tatintiala ya ko sarate so lobi asali. Ayi sanga batango. Zala motema pembe po pembe landa yo. Nga za petit ba patron. Na maître Zéphie Moya. Ya maman Anto Atouf. Boss de l'air boss. Maman Anto Atouf. Na mobali na maître Zéphie Moya nga na bango petit na bango na la petite tête tendai maboko banque ndo moninga petit ba patron na la petit ya maître quasi son éminence na la petit ya Roger Ndonga le colonisateur Roger Ndonga le colonisateur na petit China Mbenza so na tangelo 5 personnes ba ko sangisela yo ba patron siko au mona siko le obimise le 17000 bol voilà ça sumbiri sécurité. Bon, ba fanatique ba otala biso ba na besoin makambo pena mingi te. Ba na besoin ba yoka tango mikolo asali krini ya sika. Ba na besoin ba yoka ba sima ngoma lembe soki umelie kokoma pete na ngai bwaka be pression na monter accélérer to mata na ngombe dikabe vana na ndenge na yo fali vana na ndenge na yo uzalaka na ngoma vana kana ngoma za egle. Bana besoin nango bana besoin ya ba ya noter ka j'ai ba crignon surtout donc bat bazela ba oyoka to vraiment na suka message no ko lancer na ba fan tout ba bazela nini ya siketa tango surtout bazela parce que to arrêta ki boulot ya générique ya Feli Tyson cette fois maître Nyama azo si la TV wana fomuna ndenga bet félicitations na vie na Feli Tyson via na vidéo agenda 40 fois poto. Des fois donc aussi la té a beti ba solo mon générique na biso na identité donc blague on eza yeto générique eza bino na identité eza générique ya Feli Tyson. OK ande bino bo na mabanga pe ye pa opesa biso mabanga mais papa lobi a sepeli amona ngai na identité to sala featuring wana bitumba wana donc na pesi mbala moko
Elisabeth Epape la patronne en Motatro. Elisabeth Epape na pesi en Allemagne. Na pesi Motatro na Karine Wenayeto, Ida Wenayeto, non, famille Wenayeto Mbimba. Na pesi bino Motatro. Et puis na pesi Mote na chef coutumier du Grenoble. Debra chef coutumier papa Volvo. Alors Volvo, il y a la car Volvo pas bilamba, na pesi Mote, na pesi Masana Audrey Minator. Joyeux anniversaire na Deo Mokolo, il y a fallu moke. Joyeux anniversaire. Na pesi pe sous Motatro na viens Charlie Moscow. Na wana bate belé, na wana bate belé. Na wana bate belé, répertoire et belé donc batu mususu on a tangi te bali misanga Ridi Botekol. Viens Eric Wawa de tous les temps de tous les jours à la TV. Batu bangba binayo. Donc des fois te héritier Mutoke, Kobos Teka, Gino Teka Mafouene. Donc il vient Gibako la patou bate na wana batu Sisi Kobi. La personne numéro de téléphone batu Lukaba contacter. Plus 243 81 14 66 789. Plus 243 81 14 66 789. Na pesi Bambota Souka, na pesi pas il y a Maître Chamon en Suisse, Thierry Kassa, Esprit de vie, na pesi Junior Balmous, il y a un manager na ngai. Balmous, na pesi président Makams, patron le quartier. Na pesi Motato Daniel Biongo, bona Mabiala, masalanga Migeniema yo masalanga to tambola na poto Migeniema puis na pesi HB Baku mama Kingakati na kata Suisse Motatro Gracien Omana na bosani yote Gracien Omana l'homme fort vient na papi Chomilka Gauthier Kamuzitu vient na koti na nyama na kei. Merci, c'était là. Maître Tozo, champion des champions. Maître Boga, na pesi Motatro, na pesi Boris Ibora de tous les temps. Yazarana Gianni Mata, de Boris Ibora pesi Gianni Mata na Grèce Motatro, Christian Luko qui a pesi Motatro na Gilles Mwakadi, a pesi Motatro na Jimmy Nimangondo. Merci, ça refait la disponibilité. Joyeux anniversaire joyeux anniversaire na Yemoro chef à télé, chef Nabiso. Chef Nabiso à télé Kunyanga ya na PCP joyeux anniversaire vient dans 10 millions d'esprit boloyang mais na PCP chef à télé pour yango to fêter awa. Donc chef à télé mobile ya original Yassé. Donc à États-Unis. Voilà, merci Ezalaki Bongo Babi Bagé Matango fort. Ah la la beach yebe na tambola ni yesoka na kati braza alandi. Seconde toke Benin boy alinga landa boy ana visate. Merci, continuez toujours de vous abonner massivement. Encore merci à toi l'ingénieur Dominique qui est là en direct de Luanda qui nous suit. Maître Tozo Azawana, donc Babi les Arabes. Namoni vraiment sentir mobimbe Babi Bagé Matango fort. Donc j'irai Siaba Tango fort. J'irai Siaba en direct donc Bambote c'est pas Tango fort. Na Paris, J. Balmous, Prod, bon général Amos, Mifilo King, Mystère Temple, vous êtes tellement belé, la patronne, Balobi, vraiment la patronne. Déborah, Kitatosienne, vous allez vraiment toujours scotcher, abonner principalement. Watanamonio, Peboza Telme Belé, NL de Lix, Noli Lupini, Yaya Balé, qui Myriam Kamasu qui mis à mort anti-tâche, Noëlla, Maman Maëla, vous êtes Telme Belé, Lionel Kassoa. Abonnez-vous massivement sur Trace RDC News. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.